Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukiti, buguyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a tant envié parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Téléma qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Mbote bandeko balandi ya magazine Kinshasa na biso KNB saison 3 et c'est mon makasi ya koba que bazali tellement ébélé pour na rosela magazine na bino le bela kabino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa na biso KNB saison 3. Pour l'édition à l'élo, on a marche opposition sans UDPS le 26 octobre contre machine à voter. À moins d'un mois, il y a campagne électorale, il y a 3 scrutins. Vital Kamerhe et Aloba qui lobby avant délégation Bakende, Afrique du Sud, pour un candidat unique et opposition Bolanda. À lobby, na bana mboka nyonso. Kinshasa na ba province na biso nyonso ke mokolo ya mitano le 26 ezali mokolo oyo mwana nyonso alingi Kongo oyo alingi kolongwa na boumbu oyo alingi maponomi ya solo oyo eza na machine na triche te oyo eza na fichier électoral corrompu te abima na nzela totambola na kimia na discipline me tolakisaka toboyi ba élection oyo basi ba préparer fraude banda Kala, tolingi élection transparente, libre, crédible, oya kolonga alonga le peuple yende akoloba nani akodirige mboka na niveau nyonso, élection provinciale, élection législative nationale, la élection présidentielle. Tosengi boya ebele ko bangate ko biso toto sakamile ko mboka. Na Kinshasa pe na ba ville nyonso mboka topesaki ba instruction pour bakomela ba autorité compétente oyo tozwi ezali réponse ya gouverneur ya ville ya Kinshasa alobi tokutana mokolo mine po totala ndenge kani toko préparer marche oyo po biso nyonso tolingi ebimisa bobulu ezali marche pour la jeunesse bana mboka bazala kanda balingi élection na bango ya malamu eza droit na bango. Machine à voter, le quoi boyebi, ils ont la base légale à temps de voter. Bah, tu vas suivre. Toi, j'ai décidé, le gouverneur de la Kinshasa, il va ma province, va tout faire ici, Mikanda, va faire marche le 26. Mon Kinshasa, ma province, on soit dit tout. Marche, loin du Boitine. Watu paso kwamba ni kwa bengi machine à tricher. Toi bengi fichier électoral et au niveau d'électoral. Mamu tatu songa kaji songa lume loi babu ni Kinshasa ni ma province à mutunga d'étudiants. Séraphin Oumba, secrétaire général, il y a UDPS qui basse à lobby Bango, basa toujours même moral, na UDPS Tshisekedi. Kasi na ngonga oyo toza nango na période oyo toza nango bato bazomilengela mpona makonomi toza na plan ya kokoma ti makonomi na makanisi oyo ya biso tosala makonomi wana sans machine à voter mais monguna mpe azolala te ye ayebi bien que tant mosusu machine à voter wana kokokisa yango te ayebi akokokisa yango na date wana te mais azoluka bokwea na motambu oyo ya bokei bosali marche
Ce qui situation l'équipe bien te soka soka baya ko vanda sur la table bon négocier baya ko vota transition biso pona biso marche que vous allez pona éveil à conscience mais pona ko chambouler date ya le 23 te pour tout monde que makambo c'est comme na suka il faut tosi lisango na ko si lisango ya malamu président malamu des élections pona biso to privilégié ndenge totaki oloba formation mingi ya ba témoin pona ko contourner ata soki nanga kangami na machine na pona ko contourner mutambo oyo yaye ya machine à voter pona kanisi soki toza na candidat commun ya opposition tosangani biso nyonso machine à voter wana na kanisi tokolonga ngo soki to organiser lisusu malamu question etali ba témoin oyo makanisi oyo nazo pesa lelo bokanga yango bien pona mingi congolais abosanaka makanisi oyo tozo pesa mais topesaka ngo kala tango tobisaka opération pimela bango sei waka soki tosangani topimeli bango sei na bango na machine ya voter na bango to gagner bango na propre système de jeu na bango. Je crois secrétaire général à INC ya MLCP alobaka ngo que machine ou sans machine to kolonga bitumba oyo to mitia na mutunde tina ya kolonga bitumba mais kasi marche de la démocratie, c'est l'expression de la démocratie. Et ça, kolakisa mécontentement, parce que souhait na biso mingi, et ça est que tout ça là, vote na papier, nous nous ok, parce que machine on va tout maîtriser en vote. Mais tu es bien entêtement, il y a nanga ndenge zali, nanga ya sengeli kaka même mabiso ti, tu ya kobeba na, ti ya yebisa bino report, entre temps gestion oh ya mabe et continuer le sous ko biso. Tout ça là, keba na place wana, yango to senga mingi, batu bazala vigilant, to pekisa pe droit ya démocratie batu kotambola te, mais pona biso to kanisi mayele o ya biso, ela kisi ke to milenge la mingi na maponemi ke na makamusu. Ya ba fille congolaise apesi histoire na ye ndenge ya banda activisme. Gloria Senga azali moko ya batu oyo babundela mboka na français babengi activiste. Nazali activiste politique na bundaka po na démocratie, droit de l'homme, respect de la dignité humaine. Bon, soki koloba quand est-ce que na banda mamna ngai e bandi pena mo bane belé mingi. Ngai na koma na banda ko s'intéresser pena na ba question politique to situation mboka na biso depuis âge na 16 ans. Nazwa ki chance na ba ekolo na banda kotanga na ekolaka na cours ya éducation civique démocratie. À partir ya wana vu situation sociale et ça là que na banda vraiment ko s'intéresser na politique mboka nanga na 2011 tangu élection ya président Tshisekedi ezalaki contre Kabila nazali na 18 ans ezalaki première fois nanga banda na botama na voter. À partir ya wana en tout cas nazalaki trop activé, nazalaki trop motivé, ben énergie ezalaki belé pona ezalaki vraiment eloko moko ya esengo pona ngai ko voter mutu ya choix na ngai selon vision politique na ndenge ezalaki avec Tshisekedi. Mais malheureusement ben élection wana ba yibaki yango to biso to yeba élection 2011 ndenge salimaki. À l'époque wana ba 2011 na créaka association moko ba bengaka ngo AJDC, association des jeunes pour la démocratie au Congo. Mais et où me l'a raté parce que zaki na même année wana 2011 zaki la même année on a kendaka université donc on a comme na université na se concentrer plus na mamnanga classe yango wana donc activisme na bandi yango mwa kala ti ba 2015 nde ba jeune ya Lusha ba yeko intéressé nga parce qu'il fallait ba installer mouvement na Kinshasa donc un mouvement utaki na Goma ba lukanga yi na réseaux sociaux parce que na banda lo ba bengaka cyberactivisme c'est-à-dire aux no activistes mais komara mingi to partagera ba pensée na yo na réseaux sociaux dans la banda kango penaka depuis 2011 ande ko kuma makambo na ngai ba analyse na ngai par rapport à situation mboka. Dans la 2015 ne Lusha eyeke pa na ngai et s'intéresser na ngai et tout ninga soki tokoki ko travailler ensemble soki na ko installer mouvement na Kinshasa ndenga pe na ndimaka à l'époque wana
nde totravaillaka nde bomoni lusha lelo ekóma na kati ya Kinshasa biso toza parmi bato oyo bainstallaka yango mpo ezalaka te ezalaka na Goma. Donc nde makambo bongo etambolaki nakomaki na lusha na nde bayaki kokanga na 2016 quand tosali après campagne na biso ya Bye Bye Kabila nde bayaki kokanga nasali 12 jours na kasho nde na bimi. Parmi babiloko oyo ndeti nga Gloria Senga na sala te na lusha oyo na kosala na kati ya visi eza ebele. Mais parmi ba moko tokoloba biso tokoya pena pa population to ba problème ya population eza nini toko aider population to yebisa ye to tangisa ye to lakisa bango bolamu ya constitution nini constitution na biso zali mibeko ya mboka na biso et prévoir pour que mboka etambola malamu. Il faut congolais nyonso aye ba droit na ye aye ba ko revendiquer et que lelo soki batongeli e pont soki batongeli hôpital ezali cadeau te ezali parce que ezali droit na ye au constitution elobaki tokende pa ya petit peuple to tangisa ye to solola elongo pona mboka na biso ekende liboso congolais na congolais papa na mama baye ba droit na bango po mboka etambola malamu. Jimu Kendi Chimanga, villageois na bango très bien perçu na population pe na babitant nyonso ya Kitambo. Ça c'est l'équipe partout, tous na commune ya Kitambo wapi pa itoye ko sala bongo enquête pour na ko ba tendance nini o ezali bongo ko s'annoncer na ba députation provinciale. Ngai naza moto opposition. Ngai naza moto ya opposition président communal à MRC Kitambo. Donc nous, de MRC, nous avons un candidat à Bisso. C'est Mathias Bonambini. Mathias Bonambini, qui est le candidat de MRC dans la commune de Kitambo. C'est lui que nous sommes en train de battre campagne. Et le moment venu, nous allons battre campagne pour nous. L'opposition a fait entendre voix dans l'institution. Mboka est bonga. Donc, nous sommes députés. Oyo bazuta di banda gauche à droite ité. Jengu ken. Yada mo Kitambo, ayema ambassadeur na Kitambo ebele. Oyo ba se plan na wa continuer na watika te. So abimi député, aluke somo ba poste moi mikem na kati, biso ba chauffeur, ba mécanicien. So to continuer na nzela na izape bien. Ya liboso na ko souhaiter d'abord bonne chance. Loba liboso ngwana et puis azala reconnaissant na bana Kitambo parce que sont de to voter. Ya mi balé ba bien que Kitambo na biso ba venir na biso za kana mwinda te. Ba venir surtout. Alors on moni Kitambo za bakuluna trop hein parce que molili eleki mingi ça c'est un en plus ba caniveau na biso so mbole beti déjà vraiment bouché ba sala nettoyage te so ba sala nettoyage batiki mabele libanda mbole beti ezongi to ba te soki ali pona ogeler musala ou quoi je sais pas pour tout na pour ça to voter très bien là za moi na biso Kitambo bon non parce que chasse que à se comporter bien et puis promesse ou à promettre la population à Kitambo à réagir à accomplir à ce qu'on a kolobate mais à accomplir en tiango na misala par exemple état ndenge terrassé banda ba misi ba salité bazo kolongolate et puis tu as difficulté à courant makasi et lors Kitambo eza makasi eza difficulté za courant na ba kolona pas ce modèle boy la ko voter le société pour que la route la ko na ndako so ba peuple ba ko ba soba to mapa donc te mi boye na sala kanda la ko voter te to comme ni futa boy ah kaka na la chez George mbula mukolo wango tala to bimila mbula na ndako mafuta so pola taka ba voter to voter bango ba kela parlement to moni ko ni ya bisa bango ke mbul oyo bote ka ba mala bidwa tatra bino ko na ba nso ba voter bino na ebi Dimi Kendi na ebi le patron ya CNL en tout cas pour ngai nazo benga bana Kitambo vu que ye moko aza mwana mabele en tout cas souhait nanga eza que azala député mais seulement elo na senga ye ezate so comme na parlement à Bosani Kitambo parce que Kitambo pour moi c'est une commune oyo quand même moi ba intellectuel ba makuna mais lelo to mona Kitambo so kene quand même na obeba Kitambo banzela mentalité à batu il faut que changer et tout en tout cas je le souhaite vraiment de bonne chance et aussi nous avons invité Batu ba aza mwana mabele donc talaka mwana mabele toko tika ete fo biso nso za na sima na ye
ezalaka lisusu te yango to remarquer mikolo oyo ba rechaud ya pétrole nde ezosala ba vite fait ya dégâts. Nabandaki na matete na quartier Kintsako 81D quartier Batende hôtel Jimal wana ezaki a partir ba 70 71 lena longwe wana ayo kufongola wa na Bomboma na coin Bomboma 25 na sali wana presque 30 ans na longwe wana na fungoli na Mompono pembe na pont avocat Kapela sika na longwe wana na komi na lie oyo na jumo esika oyo tozaka na bapapa oyo bazali kosala mpona bandaki yango mwana moke na bandaki jeune lelo na komi papa ozomona mandefo ya pembe sebini na etangisi mpe bana mosala yango bana bazwi ba diplôme bamosusu baza na université kaka mosala oyo bon maximum moneto ya mike ya bakare oyo toteka yango 8000 francs 10000 8000 na zwi bamarke oyo ba 555 eza na 12000 10000 na zwi nalinga na yokola garnisere ya bakiti ndenge kolatisa bakiti bilamba ya lobi te lokola nga na yebi mosala oyo lobi nga na kozala te esengeli malamu yo mpo oyokola mosala oyo mpo ekoki kozala l'avenir alobi mpo na yo bon nga mpe namonaki keno moyen na néglige eza te yaya ayebi mosala yango nga mpe nayokola yango nayeba yango tozalaki mwa ebele me bandeko tozalaki na bango ebele bakufa siko nga mutu natikala siko na tala ya mosala yango bon presque nazoforme awa boye nani na ngunza naza na petit moko aza wana molopo ayokoli epa na nga ere wana azosala na Bomboma na direction Ethiopie nayokosa ye lelo afongola établissement na ye nga mpe mono akende kofongolela ye siko nazali na bato misato mobimba papa Roy papa Gibet na papa Nkenda bango mibale wana bazali mpe koyokola me oyo akoma deja ayeba deja siko otala neti nzungu ekufi boye tozali kozongisa yango sikoyo ezonga bamama babanda kolambela lisusu olieke ekufi babwaki eye totie tolo aluminium nzungu ezongi lisusu na moto balambeli bato bale bon badifficulté mpenza comme tel eza mpenza te me bakote ya mbongo kaka mpona baide eza te mbongo ozozwa ta mosu eza insuffisante tala nombre ya bato oyo baza batata mibimba baza na bana na bandako ese okoki kosala yo ozwi ole bango bakende nzala lobi bakozonga lisusu te ebonga malamu mwa aide ezali mosala ekomi monene bana oyo bazoyekola mpe batangi yango bayekoli yango eza technique. Cabinet Ariel azosala ba injection intravitréenne na Kinshasa. L'œil humain peut être exposé à plusieurs maladies et présenter un désordre ou un trouble oculaire. Si beaucoup ne pensent qu'à la cataracte ou au glaucome, cela peut bien aussi être une dégénérescence maculaire, un mal qui affecte la macula, cette partie de l'œil qui permet de voir les détails fins. L'affection brouille la vision centrale, catalyseur des activités telles que la lecture, la couture ou la conduite. Comme le nom l'indique, on injecte dans le vitré. Le vitré, c'est un liquide qui est à l'intérieur de l'œil. Il peut s'agir d'une infection. À ce moment, on injecte soit des antibactériens, soit on peut injecter des anti-inflammatoires, soit on peut injecter, comme maintenant c'est pratiquement à la mode, on injecte ce que nous appelons des anti-VEGF. C'est une très grande avancée dans les traitements de maladies. C'est beaucoup plus, nous agissons sur l'édème de la macula. Et lorsque l'édème de la macula se produit dans l'œil d'un patient, il y a la baisse de la vision. Et c'est cette baisse qu'il faut combattre. Pour pallier cette dégénérescence maculaire, un rendez-vous chez un spécialiste pour une injection intravitréenne peut bien changer la donne en soulageant fortement le patient. Donc ça dit que l'acuité visuelle a fortement diminué. J'arrive à peine à voir et c'est pour cela que j'étais venu pour les soins. J'avais peur en entendant parler de la piqûre et surtout dans l'œil. Vous savez, ça fait trop peur, c'est la première fois d'ailleurs de voir ça. Le traitement vient à peine de commencer. Normalement, il y aura d'autres séances et on va suivre l'évolution avec le témoignage d'Athan. J'espère que ça va. L'injection ne dure que quelques secondes. Une aiguille très fine est introduite à travers le blanc de l'œil et l'acte est fait.
Je suis tout à fait normal, comme j'étais venu. Je suis en train de ressortir aussi de la même façon. Avant, j'avais justement peur, mais après, quand j'ai eu la piqûre, j'ai rien senti de grave. Je n'ai pas senti la douleur, sincèrement. Juste entré après la piqûre, hein. L'œil larmoie un peu, mais sinon, ça va. Bien que la prise en charge de la maladie peut coûter cher, ce traitement est très efficace dans de nombreuses maladies oculaires, en particulier la dégénérescence maculaire. L'injection intravitréenne soigne aussi la rétinopathie diabétique et les occlusions veineuses rétiniennes. Ce sont des produits qui sont vendus dans les pharmacies des institutions de santé. Et donc pour les avoir, d'abord ça pose un problème. Le produit le moins cher, c'est l'Avastin que nous utilisons, mais nous utilisons aussi le Lucentis. Le Lucentis, le Léa, l'Ozudex, cela coûte excessivement cher. En cas d'infection, les symptômes comme la baisse de la vision, la douleur, la rougeur de l'œil se manifestent dans les 72 heures après l'injection, affirme le Dr Ngoy, qui par ailleurs reste le seul spécialiste en République démocratique du Congo. Tolingi toyeba soki mwasi ya libala akoki kolata bilamba. Tolingi toyeba soki mwasi ya libala akoki kolata na bilamba na bakamarade na ye ya baselibateur. Kolata na bilamba déjà bana lelo botobenga yango so mudungo bango balobaka. Kolata na bilamba oyebi esprit ni oyo lati ete po déjà célibataire avimaka na mibali ulem soke kozwa msusu mais yo déjà ozala mobali na yo esprit oyo akokende kozwa kuna lela oya nango epa na yo. Yango mwana basi mususu lelo azana libala kaka na kolata na bilamba na epesi molimo mususu akomolulula ba o baza libanda azoye bateke ba o baza libanda bazolula ye mutu azana kati mais soki mutu azana kati azolula bato libanda eza malamu te na kolata na bilamba epesa rappel respecté surtout célibataire ayebi ke yo yebi te soki environ na modèle mususu muko mususu oya kobundisa ona elambo yo latona ou bien yepe akene ko defonga pa moninga mususu amoni ke lokwa yo po zwaka ya ye yepa ke noluka mususu ya kano aye kopesa obimi nango na libanda mokolo nango asambusi yo eza malamu pete eza pe kopesa mobali non respecté eza normal te yo oza marié olata na bilamba na baselibatere na bao babali te eza na respect ata mwa moke te kosengaka biloko na baselibatere baona na babali te baona baza na ndaka libala te baza na expérience ya libala te yo osengaka bango bilamba mwasi aza femme libre akozwa elamba ya femme marié te tala lokola biso nde tokoli mama na biso alobi bango mpa na bango na bazokola soki mwana azwi elamba na ye akei nango le mosu kodécouche elamba na mama akokolata yango susu te akokolata yango lisusu te ezaka malamu te mwasi aza femme libre aya pa mwasi aza marié alata elamba na ye ezaka malamu te po epesaka mpe respect te bon eza permis te na mwasi libala bakende kolatasa na bilamba na célibataire na moment uke yo soki midaya mwasi libala boza su na relation moko te na basélibataire po eza na baconséquence oyo ekoya état d'âme ya motu ozokende kolatasa na elamba oyebi lobi mpe koyo komemilo malere na kati ya ndako na basi bakoma badétective privé ya baposhe ya mibali na bango surtout soki akuti mbongo azongisa te mikwa KNB lelo tozali awa na yolo nord na croisement bongola avenue kutu kosola na maman bayebisa biso soki lelo ozosokola bilamba ya mobali na yo okuti mbongo na poche okozongisela ye to okobomba yango yoka ndenge bamama bakoloba na mikro ya KNB na reportage ya Héritier Lukoji. Oui, nozongisa so na biki mobali nanga pesa ngai nakuti mbongo ni bon c'est tout à fait normal nozongisela na poche. Tant on se kabla na obimisa so na bika kabelanga ou so tebisanga kina na mbongo na ozongo so abetelanga lisolote na yebi yango te oka bomba ki yango se kalinga sama kamne pour venga na olongola par nanga na chikeli eno so pe na bino na lingi pe na pesi pete na zinyo so po bombelenga na kote na préservatif be numéro bon wana mbala moko ki o saliba oza dia na mwasi mso sema kamno numéro nanga na garder na obenga so na moni mwa mobali oui na ebisi okay numéro na longola ki na benga so na moni ke za mwana mwasi aza mwasi na bobima kini yango zaki na préservatif alors wana désolé moi sans bolingo malgré tout peut ça 100% tata 70 et kita mama wana batika bisaeli wana eza mabe omoni ta msusu mwa numéro na poche ya papa ou bien mbongo yo zui ekomi ya yoza yo te hein quand même aza mobali no faut zelaye faut yebise na mona ke loko ozongo pona nini hein partout comme on a maman comportement wana eza partout tout le monde
oyo kozwa biloko na poche ko soki ozosukola bilamba mobali okuta baréalité eza na kati le mosusu okomona le mosusu mwa lettre moko mwa nini okamata biloko lettre eza ya mabe te le mosusu mwa papier na ye moko azwaki ata mwa numero moko to mwa eloko moko boye soki ata mwa mbongo ndenge olobi boye okokamata ngo nyonso to otiango place moko ntango otiango place moko ntango akoya na po kolakisi mais vraiment po kaka osokolelama mobali okuti mbongo ozwi yango oyebi mpe mbongo wana te soki ezali mbongo ya likambo ya mosala to eza mbongo moko to basimbisaki ye to mbongo moko to eza ya problème moko boye to le mosusu mpe ezaka ya yo moko mpe abombeli yo sikoyo yo oyibi yango lisusu ozwi yango wana mpo kozwa wana yo ozwi ya normal te boyoki ndenge bamama mpe bakinwa mingimingi balobi na mikro ya knb ke soki akutani na mbongo bakozongisa misusu mpe balobi bakozongisa na bango te surtout soki mobali abombelaka ye me ya malamu ekozala soki okuti mbongo na poshe ya mobali na ye ozongisela ye ata okuti mokanda to okuti eloko esepelisi yo te tolakisa infidélité na ye zongisela ye mpo ezala malamu mpona koluka kimia Kinshasa eleki partout. Totoni ba jeune fille soki oconstater que mobile na yo a transféré ba appel pe ba message na yo nyo surtout réaction na yo ekozala nini. Non, dans ça, on va me bénéficier de problèmes. Des fois, là, on a si bien. La téléphone, pourquoi on a aucune monté et puis, on va l'ino benga. Et là, on est là, c'est au bar. Manque de confiance. Mais je vais aller des avocats qui n'ont pas de chaîne. C'est des photos. Là, on va me dire, po abalinga ite lo moto yo kozwa téléphone nanga ba message nanga akende ko transfert parce que po landelanga et simba te ya va nanga to ya va abali ba pasi te tango ya sala ki bongo ayeba ki te wa zo sala za mabe yo landelanga ndenge est-ce que ye o ya salinga so na sala ya ko sepe je me demande relation za na ngo connaissance ezali ba mboze bele ye ba mi bali ba le trazo mingi. Mais selon moi, il a posé un téléphone à qui soit tu n'as pas dit ma bonne femme, mais il y a un macanisme na yo. Aurait remarqué que quelqu'un dans zone c'est là ou bien la tika. Ah, t'es wani zalaraté. Téléphone pour son temps de tingana sombi téléphone. Non na koko na tiki ngala zo téléphone na yo na salle là. Ou bien la tela ka ba message simba te. Oya yo eza yo oya ngeza ya ngani. Wani sim na za do ko silika. Zongo na mutu soto silika na ye. Mais non kolobaka non papa au monde ngo sali ko simba ba parcelle le ko simba sous téléphone ngati yo pe ko simba pe su ya ngai te. Avant match avec club ya lelo banave api ba supporters bazaki trop motivé pour landa bango objectif final. Baya ebele na stade bayombe ba kozwa biloko na bango te biso to pola te jamais de pola ici c'est vrai de pola yo so mona vite pour na kin bana to banda opération commando ti lelo opération commando ezaka zo fia kola to bi ke voisin tiki matanga na kin ya susu ba pona kin biso to si sana nu makambo yo to landa voisin to ko tikele matanga ko tiki na kin nga za papa na so ka charge ya Congo na charge ya kin. Ici c'est VA, Boyoka Sango. Lelo Boyoka Sango. Chance na pesa équipe nanga to kene belé to comme équipe nanga te belé match za kitoko match za 2-0 to gagner 2-0 bien 2 bien Jamar. Donc minga o le bezate. De ce habito le bela awa ba ba munora pamba do to le baga na terrain. Mais match lelo 3 bien 0. Souhaiter ba ninga bonne chance pe mboka na biso. Tout le monde qui monte ma benga na fibo yema makasi mais la souhaité bana la chance pe ça la so bien côté la capitale ceux qui équipe gagner ça la bisema qui trop fort la souhaité ba bonne chance ba gagner match ya nango bien match ça bien gagné de bandane bandeli tinde to ko ma pe na finale match ya nango normal mais score est score à 3-1 et remarque aussi ali benga te pour li benga ko tsara bien na mona pe social remarque te va ko tira yi makamo normal onanga bazana 3-1 pour le marquage, na pesina nuna na Fabrice Ngoma, taka Jean Baptiste Mona Coco. Na souhaité mingi nani Jésus. Ah Jésus. Nazolela. Troisième bi, nzambe yemoko yebi nani akopesa meto gane bongo 3-1. Ponanga na lingi kaka tikela asia na vie tatikela o balingi yete na bango. Aza na biso na école de formation. Mabe malamu Banavea.
attention, confiance et fidélité au bozali toujours copé ça na magazine na bino Kinshasa na biso ya lelo ekomi na suka tikana pesa merci na équipe technique oyo accompagné kinga na sima ya caméra na zalaki na Hervé Zaka pe na montage tozalaki na Dio Maweja pe lisusu tozalaki na H Luc Jimaboka Jésus bobo sana te ko s'abonner massivement na chaîne na biso YouTube Kinshasa na biso pour Olanda ba intégralité ya ba émission na bino ngana bino tokutani bongo lobby on a numéro ya Sika mais bobo sana te ke Kinshasa et l'équipe partout réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso et l'équipe partout